Bienvenue dans les conseils d'histoire, bienvenue dans Père Petit TV. Merci à tous les abonnés de Père Petit TV, merci à tous les abonnés des conseils d'histoire. Merci à tous ceux qui s'abonnent à notre chaîne, merci à vous. Vous qui n'avez pas encore eu le temps de vous abonner, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une manière de nous soutenir. Et comme vous voyez, on va parler de Karine Mokonzi aujourd'hui. Karine Mokonzi, c'est une youtubeuse. Bien sûr, boyebi makamni ya sala kana YouTube. Le to kolobela réalité raison ya fiançailles na ye. Batu mingi bazomi tuna. Est-ce que fiançailles na ye za buzz? Est-ce que fiançailles na ye za ya solo? Nelo na video na biso boko yeba soki fiançailles na ye eza ya solo. Ezaka ba buzz na ya salaka parce que biso so yebi Karine Mokonzi amuta ba buzz. Soit ça ba buzz na ya salaka ngo bien tellement très bien que yo monaka ke za solo. Mais lelo boye ba soki wana za ba buzz to eza penza fiançailles ya solo. Biso so yebi Karine Mokonzi sera lingi mobali abomba ete. Karine Mokonzi jamais bomba mobali na ye alakisaka mobali na ye pa bato nyonso. Baye bake ya lingi et puis soka lingi mobali ako présenter pa batu nyonso za na batu na benga soki ba chinois ana batu na yo ba benga ba chinois baza ce sont les gens qui ont accepté à aider au bassin la nyonso en retour yemora yebi soko apesa ba on ndenga lo ba ya fula ka batu on ne sait pas si Karine dans na ba mi mémoire réserve oyo a bomba rapona ofula bat donc ba chinois baza bato yo ba maman ba papa bandeko ba jeune bandeko basi pe mibali o bandima na bango ba misaka mbongo na bango ba prendre soin na ye ba futela ka ndako nde mo alobaka ba sala ka nyonso ba o ya lingaka donc so na bato yo Karine akoko yoka na mokindi ngai mobili mo boyebi ayo plus mingi ba chinois parce que bato na ba dépenser rapona ye batama se sacrifiera pona ye ya wana baza bato oyo kelaka mingi mais le to kolobela wana te to kolobela makam na ye ya fiançailles toni to souvenir très bien que Karine aza fille oyo abimi na mibale ebele ya ebele o ye moko alobango pe ye moko alakisa biso mibale yango alors mutu moko ta ko ignorer Karine abimi na mibale ebele oyo bino boyebi biso pe to yebi melelo te sens to yebi ndeko Karine abina mimale ebele wana biso to yebi po mibali na ya bomba bango te Karine za so alingi mobali na ye bandeko nanga aoya na réseau social ta mobali azo boya suka ti suka aoya na réseau social obimisa ye ata bo pekisa ye obimisa ye aolakisa bino to yebi comme mibali o ndeko na biso mwasi o abimina bango mais toye kolobelo ko antile toye kolobelo ko sengo o ekomeli biso poto moni eka a fiancé ndeko na biso mwasi est-ce que fiançailles na ye wana eza solo est-ce que fiancé yango eza buzz parce que toyebi bien que ndeko Karine azaka muta ba buzz abongisa ba buzz nini alobaki liboso bien akamuta ba buzz est-ce que fiancé yango pesaka buzz tokoyeba na vidéo na biso to koyeba on émission na biso lelo tous l'une bien que ndeko Karine yendenga miloba aza mama youtubeuse yenda kanga YouTube mobimba et puis tous l'une très bien que ce qui lelo ba comment benga batu ba konifuate c'est à cause d'elle parce que Karine sera zu quitte afandi penza alobela mutu azora soin penza alobela mutu tina suka pe boyebi ka banga mutu te alors le to kolobela wana te to yeka ko sepelo ko sengo o ikomeli ndeko Karine c'est une belle dame wana biso to yebi aza mwasi kitoko aza de kitoko aza ndoto kitoko mais sikoyo apena succès yende mutafula bato poso ya fuli yo obimi oyebani na mokili mais qu'est-ce qui fait que ndeko Karine mibalo ba ke pana ye eza ya mbongo eza banini ba ko fan de pana été qu'est-ce qui fait ça lelo to yeba et puis to pesa toli na ndeko eka
pour tolingi te neko ekape lobi akende tolingi te to sepende to moni ye aye a fiancé ndeko na biso tolingi ezala ekoma tina mariage biloko epesama ndeko Karine abala to sepela to ko apelo bina ba nièce po ezelo esengo aza mwasi kitoko ana succès est-ce que succès wana a continuer à ça ba buzz non a continuer à classer que ça bateau non yangwana le to ko yebisa bino ngona le to ko sabino vérité sur fiançailles ya ndeko na biso Karine Mokonzi to moni ndenge nini basaki fête abengisi ba camarade na ye abengisi bato ya théâtre parce que amo pas comment ça va théâtre abengisi bato ya théâtre ba basali fête mais sikoyo question na biso ezali fête wana ezali anniversaire parce que anniversaire mbane uté koleka ezali anniversaire to eza ya fiançailles ce qui est fiançailles est-ce que fiançailles yango eza ya buzz to eza ya solo. Moi je pense qu'il est temps on ndeko na biso faut prendre conscience ya vie na ye hormis makambo nyonso parce que toza basi kitoko esilaka lolo okozba ona kitoko na nyonso je m'en fous mais lobi on a besoin on a bateau bako ressembler bateau ko tika na mokili. Il est temps on ndeko na biso azwa vie na ye au sérieux atika na ba bezu mususu azo ba relation na ye au sérieux parce que mobali mo ko ya na ye pa yene pina ndenga solo ndenge ekato moni wana ye ayene pina ndenga solo mais tellement que bayebi que Karine azaka mutu ya ba bayebi que ya zaka mutu ba buzz mutu akoya akozwa ye au sérieux te makambo on a buzz ndeko nanga mwasi bino ba obozaka ba bonne na bino ba oboza ba chinois na ebiki ayokela bino mingi bosunga ndeko na biso soki vraiment bolingaka ye ndenge bo futela kaye bandako ndenge bolesa kaye ndenge bosela kaye nyoso soki penza bolingaka ye bosunga ye relation na ya tout oyo ezala relation moko oyo ekokende tina suka parce que maman na ye on a besoin mon esengo c'est vrai to lobaka po ezala liboso ya caméra mais tant to kata ba caméra tozonga na vie normale to éviter onini le kanaka bandeko bino ba obozaka pembeni na ye ande ko na biso congolaise to ko linga te nyoso kaka to kaka ke Karine asaki boy Karine azongaki boy Karine akenaki boy aza mwasi kitoko azwa ngalo baka na bato soki nzama peso grâce atio liboso oza mutu mondo ba oza leader et pas na yo oza facile bato ba yoka yo utiliser eloko wana nzama pesi yo po esunga on a vie ndeko nanga Karine to mona ki fiançailles na yo to mona ki fête bosalaki to mona ki nyonso bosalaki bosambrasane bopesani ba bisou bani to sepelaki siko question na na tuna est-ce que yo ko banozaka wana pona ko sepelisa bato moko boye siko vi na yo moko à quand que maintenant je dois me prendre en charge maintenant je dois m'occuper de moi maintenant je dois faire ça pour moi na ça appelle sengo ya famille nanga ndeko nanga bato basala ba succès baleka solo ndama otika yo ti lelo ozara na moi ozara na succès wana ozana ngonde yo mulobaka ozara ma YouTube ndenge mo mi bengaka wana c'est parce que ndama tana posa na yo changer quelque part ndama zo mona loko mo katina tu as une grâce bato balingi yo bato ba obimisa ba mbongo na bango pona ko s'occuper na yo pendant que bana ba famille ndeko sai la power wana et aider yo tantôt ozaka na on se sous-estimaka on a bonga moté passer na ngamba comme na ça na vie bona boy non tout peut changer si tu le veux ndeko nanga tout peut changer si tu le veux ndeko Karine soki olingi vie na yo olingo changer vie na yo
viens me dire la maboko na yemoko. Ta vie est entre tes mains. Au sein d'un nyonso. Au gros sala. Quand tu as ba ministère musu ba banga yo zo dossier na bango. Ba ministère musu ba banga même ko tanga kombo na yo. Mais na zo pa we wana uzango. C'est na ngosiko makamu susu. Oyo ko pesa yo mbongo pour na vie na yo moko. Tu es déjà en Europe. Ceux qui au sali pa we wana uzango ndeko nanga au mona ke un mot bilo musu ba et peut-être bilo musu ko zala. Mutako tinda yo selanga bo pour le monde lelo bato musu ko bata na sima moto. Avec que oyo sona tie bo sona tie mbongo na sali boye au salango. Ndeko nanga Karine. Bino ba obolingaka ye. Ba chino obolingaka ndeko Karine. Bo aider relation na ye ya tout et ça la relation à solo. Parce que à mon moi si un enfant n'a pas a besoin de azana mobali pembeni a besoin pas na foyer na ye. C'est vrai. A sali makambe belé mais elle peut changer quelque chose pour la vie na ye. Elle peut changer quelque chose. Pour une belle wana bando ya kaka ndenge wala afuli bango bakei. Afuli bango bakei. Quand est-ce que kotika ko sepe sabat? Parce que moi je trouve sincèrement que fiançailles na yo ils a fake. Ils a buzz tout le bango. Parce que tout le monde place bat sur bakté. Mais sur les abongo pourquoi est-ce que on continue à recevoir ba buzz? Pourquoi? À quand est-ce que vous avez vu na yo au sérieux? Ce n'est pas parce que tu yebi to lingaka yo ndeko na biso dans ndeko na biso congolaise. To lingaka yo, to lingi to mona yo pe o émerger. Vous avez déjà na batebele balandaka yo, to mona o kine liboso lokolo ba Emal West, to mona o kine liboso. O sa pe fierté ya mboka na biso parce que c'est possible. Tango yemba nzembo Arafat yo kanaka. Alors ndeko nanga moi je suis venu juste ya osolola na bato o ba pembeni na yo na yo moko sur vidéo ko komela yo na yo moko ke to sepeli na fiançailles na yo mais to sengi na yo ezala buzz te to sengi na yo soki eza buzz ndeko nanga il est temps au fozwa vie na yo au sérieux parce que tant to fête ba anniversaire na biso eza âge moko longwa te eza âge moko bakisamaka. Alors faut tout le capé pour changer. C'est vrai bah tu vas commenter vidéo pour le bac yo nani pour juger yo nani pour juger. Ngana za mututé. Je suis juste une sœur au natal arababulo onaye. Je trouve que il est temps au to sungande ko na biso pour payer azwa stabilité na vie na ye. Je vous aime beaucoup.